Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Ozali lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te. Ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandiko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandiko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino basango na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokotalisa bino ndenge nini bato oyo bazali kosala misala ya molili na ndenge te bazali kokende kobota ba histoire ya lokuta mpona kokosela président de la République Joseph Kabila Kabange makambo. Bango bakanisi ete mpona kokamba mboka to mpona kozwa bokonzi esengeli ete il faut balokuta elekaka ba vérité na ebele. Me bazali koyeba teke makambo oyo bazali kosala bato ebele basi bakomprendre ete bato oyo bazali kobenga bacombattant bazali bato moko oyo bapeple congolais basi bakomprendre bozoba nyonso bazali kosala. Mpe na kati na bozoba oyo bazali kosala bango bazali kokanisa ete bato nyonso tu bazali kondima makambo oyo bazali koloba. Nzoka nde bazali koyeba te bato ebele basi bamoni position na bango mpe ebele basi babendi na bango nzoto me bavandi kimia balingi komilakisa te. Bandiko babolingo toyebi te bato mingi oyo balobaka ete babimi mboka baye koluka mpo ete babongisa avenir na bango mpe basalisa libota na bango. Toyebi te soki bato wana ekomi bango na bamboka oyo mopepe nini oyo ememi bango oyo bato mosusu bazali kosala bamakambo bazali komiyeba teke bazali komisambwisa sanke bamiyeba. Lelo komona moto mosusu azali koloba ete ngai nazali responsable, père de 4 enfants, père de 3 enfants, azali même ko se vanter devant la caméra. Mais okomona makambo oyo bazali kosala ezali kopesa mawa. Bandeko babolingo tala moto lokola soi-disant pasteur oyo biso tobengaka ete tata ya kuluna na kombo ya Epaphrase. Tala kaka babozoba asalaka liboso ya kamera. Okondima te yo moko okoki komituna tobenga moto oyo pasteur to tobenga ye nani. Escroquerie na kati na maloba na bango ezali komonana. Bandeko tala lisusu bakei kosala scenario bakombata bazalaka na mama moko boye. Mama wana basirnoma ye salisa bakongolais to sauver le Congo oyo babengaka ye sauver le Congo lisungi ya bakongolais.
na banzi ete bato mingi bagomi tuna pona nini babengaka mama wana sauver le Congo to lisungi ya bakongolais. Babengaka ye bongo po ete mama wana asungaka bakongolais. Kosunga oyo ye asungaka ezali na sens te oyo bino bozali kokanisa ntango mosusu akoki kosunga yo ou bien apesi yo mbongo ou bien asungi yo na mwa likambo moko boye te. Kosunga oyo ye asungaka mama wana abulisaka ye ata epai na ye bandeko. Soki oye ata ozali na mbongo te okoki kokota niongo pe akomi yo na kaye. Mere wana aza kosalisa bakongole mingi, surtout bakongole oyo bazali kokufa na mampuya. Tala bakamati bakei lisusu mosika bakei koutilize mere yango. Bakamati bake babeteli mamango ba masolo balobi ete tala tokosala tokofilme yo koloba boye kosala nini toyebi Joseph Kabila boye boye ba makambo bakotisi ye ba makambo ba idéologie ya lokuta. Mama wana pe lokola ye azali na ye kaka moto oyo soki bopesi ye mission suka na yango bokofuta, soki boza na mbongo te bokoti niongo akomi na kaye. Mama wana pe pa ye liboso bandeko ba makambo mama wana za koloba elakisi penza ete bakombata bakomi na suka. Bazali kokoka lisusu te yango na bakomi koinvente ba makambo me bayebi teke ndenge ezali wana mokili pe ese etimbeli bango. Mokili ese emoni ete bato oyo en tout cas baza kokoka lisusu te. Botika na bino kaka bandeko bautilize mama wana akei koloba ba makambo bandeko na lokuta. Mama ngo alati mwa zambala na ye na seku na alati ba boyebi ba pantoufle ya kala oyo baluba babandai kobenga tuntunfle. Alati yango aye liboso ya kamera za koloba ebongo soko tali mama ngo bandeko balobi mama wana defwa te. Mama wana za kobikisa bakongole ebele. Bakongole oyo bazwaka occasion te me aza kobikisa bango na ndenge ya kosakana te. Ate oza na mbongo te oyeka koexplike eza kaka question ya explication na yo ndeko ndenge balobi. Ezali kaka soko oye osololi bien po ere moko babengaka ye peke mama solola donc ye moko alobaka ete papa solola nde kitoko. Soko oye kaka osololi na ye penza bien ate oza na mbongo te akomi kombono na kaye opesi ye kaka na minute okosala problème eza te makasi na yo kaka soko ozwi mbongo ozongisa baba na yo me niongo na ye kobosana te po akomaka na kaye. Me tala sikoyo bazwi mama wana baye koutilize na makambo ya bozoba. Bandeko ba bolingo tango mosusu bato mosusu bakomi tuna me mama yango nde nani. Na kosenga kuna na régie papa Botamba tiela biso ba image totala ndenge nini mama oyo bakombatant bakei kokotisa ye na lokuta alors que ye azalaki na ye na mosala na ye oyo abandaki kaka kobwilisa. Me atiki mosala ya kobwilisa bandeko bakomi kokotisa ye na makambo ya politique. Alors qu'il fallait atikala na position na ye wana ye abandaki na ye kobwilisa. Oza na mbongo te oye okoti niongo akomi yo na kaye. Me mère ake musika babandi kokotisa ye tina makambo ya politique bandeko. Mère ango mawa na ba pantoufle na ye oyo baluba kala babandaki kobenga tuntunfle. Bandeko Papa Botamba tiela biso ba image et bongo sima tozongela masolo na biso s'il vous plaît. Tanzanie, omoni Tanzanie Kigoma. Ndeta tara ya Butami, mama na ye, Abutami Rwanda, Kibungo. Biographie ya Kabila, ayebi bien. Ndenge abuta na Tanzanie. Zaza wanaita Izaza. Donc aye kosala nde aventure na Congo, mama ayebi bien. Kabila bokola kiye na mama na za mwana.
Muse abokola etang mama na ya zalaki. Donc zalaki nanu mwana muke masolo kutu ya bien au tulukaka au congolais. Nous allons poser la vérité. Nous allons poser maman. Oh, ça c'est une vérité. Atongaki baklasi na mbuka na bango Kigoma. Bien. Baza bavanturier. Wana bomoni. Tozokufa wana bana bango. Ozoita na mama sutikeza aventure baye kosalela biso na mboka. Babetaki na Kongo. Aya wa bele akufi. Atikiringa bana mike na bokoli bana ngambo. Nasungaki mituka ngai. Ko bana na ngao yo bakuru. Yo kama maman vraiment. Nazolala na atiki mboka na ye puisque forcé. Bana nyonso. Bana nyonso. Vraiment. On peut changer. On peut changer. On peut changer, mais on peut changer déjà. On changer colonie, on peut changer. Maman, voilà. Oh, Mboko Bako Zala à l'aise Eza Congo. Vraiment, Eza Maming Maman. Mais tu au Kalad. Vraiment. Donc, bah, métis, ah, Kalad Eza en anglais, mais Eza métis. Métis, donc, Boïke Maman, comment. Donc, Eza passe Ming, Maman Zolo Bala passe Ming. Voilà. Ngara kukufa mokena kama silo bina nazana 50 c'est tokozonga maman espoir ezali aneo tozo bando tozana confiance. OK, merci maman. Bandiko babolingo bino moko bouti kolanda pe bouti komona ndenge nini bouti komona mama oyo ba congolais bango moko ba pesa ye Combo loketo 4 cylindres bandeko. Po ite azali mama moko deux fois te ayebana na secteur wana somo. Ndeko, ezala ta outi na yo Congo wapi? Tango komi kaka na secteur wana. O likambu ya mampu ya obwe komi tungisa te. Soki kaka bandi kaka nga mu Congo. Mikolo peza moede. Bandinga ba Congolais ba koyebisa kaka boni kolela boye ndeko. Yaga to memare pa ya mère cylindre ata nyongo kokota. Nyongo na ye ezalaka kaka un mois pile. Il faut kende ko futa. Bandeko, modelo tozolo baboy. Ata ndenge bomonaki cameraman wana bandaki ko filmer ye. Oya bandeko tune mituna. Ye pe ndenge azali wana. Azali kaka moto ba nyongo. Ba kombo na bango nyonso to ezali na kati ya liste ya mama wana. Mama wana deux fois te. Bomoni kaka ndenge babande ko tuna emi tuna azalaki mo apresse zo kende. Seke atikaki mosusu na chambre kuna po ete akende ko servir ye mbangu. Mais 4 cylindres bandeko balobi soka zuyo bandeko. Soka zuyo. Okomona lingi oneti bulangeti. Somo. Yezalaka deux fois te. Yezalaka deux fois te balobi mama moko azana compréhension go sagana te. Ya kokete ata tango mosusu na minute opesaki. Na minute wano baby. Tango baby omoni ete. Tango mosusu silisi nanu te okoki pe ko négocier kaka abakiseli yo pe quelques minutes. Deux fois te. Mama oyo tar sikoyo bazuye bake ko kotisa ye na makambo ya bozoba. Akomi koloba makambo donc na mokili moto nyonso to komi po ayebana il faut ya kaka aloba likambo ya président Joseph Kabila ezali pasi pe mawa ndenge kaka tozali koloba ete les chiens aboient la caravane passe bokolembe pona kombo ya Joseph Kabila Kabangele rais mwana ya Nzambe phénomène elembo ya Nzambe na kati ya Congo. Bokolemba bino moko ti bokobanda meme ko utiliser. Bano bino moko boboti na kati na balokuta na bino. Po ete lokuta na bino ekomi ko pesa nausée. Papa Roger na pesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko babolingo ba peuple congolais
tozali koyebisa bino il faut boyeba yango Congolais nyonso tu libanda ya mboka akomi ete po ete bayeba ye il faut aya liboso ya caméra aloba n'importe quoi na kombo ya Joseph Kabila wana nda amoni ete no mokili ekoyeba ngai mingi bakomi koya na bango siko kokosa na makambo ya kombo ya Joseph Kabila lokuta yango sikoyo et tellement bato basi bayoki et c'est débordé donc bato siko baza sous na poste na ngote bato bakomi net on dirait bakomi ko baye quoi parce que bazongo na kaka le même likambo za ko se répéter bato mobimba baye la bato likambo ya malongate kaka Joseph Kabila Rwandais botela kutu balobaki bandeko mbala ya liboso tango bayaki balobi Tanzanien elongo Tanzanien ekomi au Rwandais donc bazaka kana ba makambo moko vraiment tina te bandeko yangana toyebisaka bino soki osali analyse na ba makambo nyonso ezoleka pona président Joseph Kabila na ndenge bato baza koloba soki ozali moto ya mayele osali analyse okomona bato baza bato ya lokuta ezali kaka babiloko moko babota yango pona nini bandeko nakopesa bino exemple mpe nalakisa bino ndenge nini ba opposant congolais baza kosakana na esprit ya badiaspora mpo bayebi ete ekomi nango sikoyo esika moko nde ya kolela esika moko nde sikoyo bakobanda kobenda bambongo tolobaka komo mabe ya Kabila tolobaka makambo ya mabe ya président Joseph Kabila toyevantaka bamakambo po ete na kotiana nde toyebi faiblesse ya badiaspora bakobanda kobimisa bandeko nakopesa bino exemple moko exemple oyo ata nakoki korepeta yango ata 1 million de fois ezala ata lelo ngai papa Roger nazali te mais kaka na baarchive na biso ya bamingongo ekotikala na bainternet boyebaka yango ete ata lelo totiki koloba mais bato bakoloba bato wana balobaka likambo moko ya solo totiakaka te po congolais yaka nde kosutuka na nsima bandeko exemple oyo soki ozali moto ya mayele yo moko kovandaka komoni kaka non baopposant congolais oyo baza bato bazali kosakana nde na esprit na biso badiaspora bandeko tolobaka yango ntango nyonso tozali kozongela bino tango bolobaka ete Tshisekedi azali docteur en droit mais bomonaka tango Tshisekedi azali liboso ya caméra azali ko se défendre tango nyonso tu na mibeko ya mboka soki azali koloba likambo mibeko ya mboka elobi boye mibeko ya mboka boyokaka yango tango nyonso epa na ye alors ndeko tango mibeko ya mboka elobi ete na mboka na biso Congo avant ya kosala élection to kopesa candidature na ndenge ke ozala président il faut ozala mwana ya mboka 100%. Il faut kokokisa ba critère. Alors Tshisekedi ya lobi azali moto ya mibeko tango nyonso ye atelemelaka mibeko mais tango azali koya koyebisa bino ete Joseph Kabila lelo azali ndenge azali koloba ete Joseph Kabila azali mopaya ndenge lelo bomoni langage na ye komi kolobama na poto po ete ye azali kaka soki akomi na Congo wana ayebi ete Joseph Kabila azali congolais soki ye libanda ya mboka epai ya bakuluna ya poto wana komi achange langage akomi koyebisa bango ete Joseph Kabila azali mopaya oui likambo te mais sikoyo tozali kotia ye Tshisekedi devant le fait soi-disant moto ya mayele docteur en droit un docteur en droit yo yebi ke na mboka na yo président azali en place azali mopaya alors pourquoi on kende ko signer ba papier pour le baïté na kende ba élection na mopaya yo makelele na osala gara pona ko lo baïté nazali ko bunda pona peuple aboyeboy mais
On a nini soko yebi que Joseph Kabila za mopaya. On a nini osali camouflage. Oli à côté le mela likambo wana ndenge. Yo lo bakai tozali homme ya droit. O telemeli yango. P. Ba caméra ye o bandi ko lobela ba mindelo lobite non bino bo imposer biso tala bo biso ba congolais to ko sala bote mais OK o signer ba mikanda. Oyo na kati na ba mikanda na lelo soki ba bimiseli batu. Oyo mikanda na yo signer eza ko lobaite Joseph Kabila c'est un Congolais à 100%. Tu sais que du place azali ayebi yango. Mais tala ndenge baza ko zwa biso pona nini parce que ba ko mona ke ba diaspora belé na libanda awa ya poto et belé balingi ko apprendre te ba moni déjà que ba cerveau ya bato belé ezali na kati na fufu na mutu na kati na ba cerveau na bango fufu na fufu yango na balobi ya bazali bato pamba tika to sakana na bango yo kanisi ba Tshisekedi nyosu baza ko sakana na bino lelo Tshisekedi aza na langage moko aza ko loba nini bandeko. Oh, bomoni tangu. Ngai na bandaki ko bunda liboso, bato belé bazalaki ko comprendre te na tangu ya Mobutu. Bandaki ko comprendre te, mais lelo na moni maturité ya ba Congolais fungwami ba comprendre. Non, Tshisekedi. Wane za oza ko leli sabiso pongit, mais to ko yebisa bino secret zali nini. Bandeko. Omoni tango ya Mobutu. Na tango ya Mobutu tango Tshisekedi aza ko bunda. Ba mobutiste nyoso bazalaki na kati ya mboka baza kolia baza komela baza koyiba mbongo ya mboka ndenge balingi. Mais tango ba mobutiste na Kabila ye bakimi ba ye nyoso na poto. Ba mobutiste na nde ba nde koluka nani akoko fungolela bango nzela po ete ba luka nzela ya lit po ete bazonga. Yango no woni kaka ba le même mobutiste wana na bande ko ya Tshisekedi mwa baluba ale bakomi ko landa bakomi ko sala neti kotelema nde Tshisekedi azako loba ete peuple lelo afungwami. Mais soki peuple a maturité efungwami e bongo oyo ya Congo kuna balingi ko sentir Tshisekedi te pona nini. Tshisekedi alobaki kazali populaire. Que balobi que Joseph Kabila azali ko sala ba manœuvre pour tricher. Ah Joseph Tshisekedi azali la bato belé. Mais ye mutu azali la bato belé bandeko. Yo mutu yebi to azali populaire azali la bato belé, il fallait uzala na confiance na yo. Mais tala malgré ba pesi force ya 80 partis politiques. Oyo ba ye po ba soutenir IDPS ba isima IDPS. 80 bandeko. Mais Tshisekedi akei lisusu ko landa bato oyo bazali ko benga ba Rwandais tuti. Kengo Wadondo, Vital Kamerhe oyo bazali ko akize ba Rwandais. Tshisekedi ake ko luka bango na ndenge ya Kinsweki. Tala lelo oyo bandeko depuis Tshisekedi ayambaki Kengo Wadondo ba diaspora nyoso nye makelele sili. Bokechu monoko supu oyo bandaki ko loba oyo bandaki ko finga ba Kengo soki botali to cheli bino ba filme oyo bokechu afinga Kengo Wadondo na ndenge ya kusakana te oyo loba ba makambo bandeko. Lelo Tshisekedi amemeli bino ye na kati ya Bruxelles. Mais pona nini boyambi Kengo lokola mokonzi. Bomoni pona kolakisa ete bozali ba hypocrite. Bobali koloba ni na Kengo wana zali mutu moko soki tozwi penza botoko panza ye na maboko bake. Mais Kengo aye wana ti. Bosali ye nini? Bozali ba combattant ya nzala. Bozali ba combattant oyo boyebi na bino tapel makambo boza ko sala te. Tshisekedi aza ko sakana na bino aza ko beta bino neti ballon. Lelo botala ndenge bato ya IDPS bakomi kokosa. Oh non, il faut comprendre Tshisekedi po ndenge ezali wana ba occidentaux de mtu ba imposer ki il faut akuta na Kengo. Bato ya lokuta miyibi. Kengo Wadondo azali koloba yango alobi ngana azalaki na ngana voyage privé des États-Unis. Bato ya IDPS ne ba lukinga Tshisekedi ya luki ngai. Bolingi bo balola yango tala omoni bandeko naza koyebisa bino ba erreur Tshisekedi aza kosala naza kokosa bino te mukolo pe kozala ke balobi bazwa pouvoir bakomi na Congo bandeko bokomona bitumbe kobanda bango na bango poko yokane kozala te déjà ba désordre baza kosala bango na bango eza ba signe nzamba aza kolakisa eza ba signe minene nzamba aza kolakisa bazali bato ya kosipoto lobi ete Joseph Kabila tikala na kanga na bokonzi
Batu lokola ba Tshisekedi baza bato ko supporter de point de Tshisekedi ndenge azali na azali mutu ya des ordres de paix azali très dangereux, mauvais, le plus mauvais tatoyo. Asa koyaka na langage na ye bana ya Kongo bomoni ndenge ezali wana ngai na dingete soki tuzwi bokonzi na komisa Kongo pays de droit. Ngai pe na dingeni susu nasala nini bomoni ba diploma ya Kongo ezali lisusu na valera te yango na dingete nazwa ba diploma nyonso ya Kongo na komisa yango na valera soki mwana ya Kongo azwi diploma na ye na mboka kumi awa diploma ya Kongo ezwi valeur yango nazali kuyebisa bino ete buyebaka yango ete ngai Tshisekedi ngai na kusala nyonso po ete nazongisa Kongo na pays de droit mais bubusanaka pe te bupesaka mwa bamike ndenge bino moko bulakaki lukula mabonza po ete kampane ezali kusenga ete ifu mwa mbongo ezala ebele nimero na ngai yango yo 0042 mais ne kotela na bi non bato yoko baza ko utiliser ba diaspora ata Tshisekedi ndenga zawana ko ayebi na ye ke Joseph Kabila koleka ayebi ke akozwa na ete mais sikoyo ezali moment oyo ya ko benda ba diaspora congolaise bambungu bandeko botala tatango kengo ayaki tango bakutani mwana Tshisekedi kaka na sima wana papa na yaza ko préparer le terrain Chi mwana Tshisekedi Félix kaka na sima na munene na libumondire mutu atondi sisoki banina kaka telemi na vraiment na ekotala na bitala ndenge baza kosaka na bakongole donc mwana ana na sima soki nde po ekomi ete bato mosusu bakende mpona kosala badesordre de Tshisekedi aza kotinda bato na balabala ale wana bombi Félix mpona makambo ekomi ke ntango baza kosolola makambo ya minene oyo etali ke ndenge nini ya kopartage pouvoir ale wana bengi mwana na ye aye atelemi na sima bandeko bolanda ndenge nini tango Tshisekedi ayambaki kengo wadondo botala ndenge Félix atelemaki na sima pona ko lakisa bino ke ezali elembo oyo ete papa azali ko préparer le mwana terrain mais ba congolais bozali ko comprendre te tango kengo akomi atuni Félix yo po ko zala na biso na conférence ou bien après mwana mbala te wana ezali pona bino pona ngai te mais toza ko yebisa bino bandeko botimba pe botimbela Tshisekedi ayebi mission na yazali kosala mission na yazali teke po asala ete po ba peuple congolais bazala bien ou bien bino ba diaspora bozala bien souci na ye ba diaspora bo supporter mais azali ko préparer chemin ya mwana na ye Félix mokolo bongo sutuka ekozala nde na retard toyebi bango malamu po ete oyo ezali suta ya deuxième république te tozali kobimisa babozoba na bango bazali kosala polele papa botamba tiela biso ba image totala ndenge Félix azali kolanda tata na ye sima po ete azali kotala kokapte bamakambo ndenge ezali koleka po tata na ye asayebisi ete yo talaka kaka bamakambo ndenge naza kosala po ete makambo naza kosala lobi nga na kozala te yo nde koremplace bandeko politike yango ekomi kaka en huis clos oyo ya bafamille oyo ntango bazali koloba ete non tozali kosala politike mpona bana Kongo lokuta bazali koluka baintérêt na bango personnel papa botamba baimage s'il vous plaît. Comme tu vois. Tu as trouvé aussi donc c'est pour tout, c'est très bien. Mais je n'ai jamais douté. Monsieur, je vous salue. On vous laisse tous les deux, hein. Nous on n'a pas de... Ah voilà. moto bafingaki Rwanda tala ndenge bakomi kopesa ye babeze ya litama kokamwa mama ozali kokamwa oyo penza ezali mawa mingi pe makambo oyo bango balobaka okingandi Rwanda oyo boye batika kaka po vraiment oyo ezali soni oyo penza basimbi pulupulu na maboko kokamwa bandeko sikoyo botala tango bato ya IDPS bazali koloba na bato ete kengo adondo nde asali nyonso tu alukaki Tshisekedi mais sikoyo bokoyoka version ya kengo ndenge nini azali koloba ete ye azalaki na ye na voyage na ye privé na États-Unis Tshisekedi na bato na ye IDPS baluki ye na mwinda bandeko soki bozali ko comprendre balokuto nyonso tu
Tshisekedi azali kobeta bino na bato na IDPS bokoyeba ete bozali kolekisa tango na bino pamba. Papa Botamba tiela biso ba image totala ndenge nini Kengo Wadondo apanzaki Tshisekedi garde pe Tshisekedi akoki ata koloba te atikali on dirait mutazali azui tonga ya anesthésie azali ko bouger kokoka ko bouger lisusu te. Ba image s'il vous plaît. Il n'a pas été convenu entre Étienne et moi de se rencontrer à l'étranger. Moi, je me trouvais aux États-Unis. On a tenté de me joindre que mon frère aîné Étienne Tshisekedi veut que nous nous puissions rencontrer à Bruxelles. J'ai fait mon possible pour venir ici, mais ce n'était pas dans l'agenda. Bandeko babolingo na banzete bino moko bouti komona pe bouti kolanda ndenge nini Tshisekedi azali ko préparer mwana na ye yango no moni ete na ba conférence mwana na ye azali kolanda landa donc wana ezali bilembo bandeko ayebi ete politiko azali kosala yango ezali pona ete mais azali ko préparer nde chemin ya mwana na ye yango ezali mawa bandeko pe pasi bandeko ngai natunaki motuna moko pe nayebi ete bato mingi oyo bakomelaki biso bazalaki pour ngai na makambo nalobaki natunaki boye nalobi tango bakombatant bango balobaka bazali bato ya mayele bazali na bato ya mayele kati na bango alors tango Tshisekedi alobi ete nalingi nazwa Congo po ete nakamba Congo pona nakomisa Congo un pays de droit nalingi lisusu Congo oyo tango ya ba mafia te na obomonaka ndenge nini aza ko dénoncer même na tango ya Mobutu ba makambo belé mais bandeko eloko ya kokamo Tshisekedi nano azwi bokonzi te bolobi ke Tshisekedi azali populaire na Congo azali na bato belé mais eloko nini ezalaki tango bino bolobi ete bon candidat na biso Tshisekedi abandasko kosala consultation ya ba jeune combattant oyo bayebi ete batanga bazali na savoir faire pona makambo mboka asala consultation na bango ba réunion na bango basolola ndenge nini soki lelo azwi bokonzi ndenge nini bakosala pona mboka mais Tshisekedi po alakisa bino abeti bino sabo kisengele ake kozwela bino bakengo Wadondo bandeko bino bokanisi soki lelo Kengo Wadondo atie Tshisekedi poids ou bien Vital Kamerhe atie Tshisekedi poids lobi Tshisekedi azwi bokonzi oyo ezali exemple tozali kopesa bino bokanisi ete Tshisekedi akoloba ete bon bato bachenga poids sikoyo bachenga poids ezalaki mpona makambo mboka bon nakende sikoyo na satisfaire banani bakombata po ete bango mutu babundi naluka baposte napesa ba jeune combattant oyo batanga oyo baza na savoir faire mbandeko tango wana Kengo akoya na groupe ya bato na ye bino bokanisi Kengo akozwaka Kengo ye moko apesi ye poste ou bien alobi bon Kengo napesi yo poste ya premier ministre okozala premier ministre non jamais Kengo akoyela ye mpe quelque bato na ye oyo akopesa bango baposte na ministère Vital Kamerhe mpe akoyela ye bato oyo akopesa bango baposte ebongo soki bapesi baposte bino bakombatant toyebi ete bamosusu ndenge bazali wana baza koenvie mpe soki Tshisekedi azwi bokonzi bazwa baposte mosusu na gouvernement oyo baza koenvie bomoni place mobulu ekobima bomoni place mobulu ekokota oyo ekosenga ete bamisusu bakende susu kosala barebellion mosusu bakota bazamba po basala barebellion po ete toyokani na Tshisekedi te Tshisekedi na décevoir biso parce que bino bosi bodenosaka bolobaki ete tolingi Kengo te po ete Kengo azali rwandais oyo Vital Kamerhe boye mais sikoyo po bokosaki biso bato IDPS bakosaki balobi okotalaki tu Kengo Wadondo aluki Tshisekedi po ete bamoni ete Tshisekedi azali nécessaire mais nzambe alalaka te vérité ekobima Kengo Wadondo ye moko alobi yango alobi ke nga navandaki na ngai na États-Unis nasalaki voyage na ngai ezalaki privé bango moko nde baluki nga Tshisekedi aluki ngai
pona ya awa me bandeko babolingo bomi tu na sikoyo est-ce que Tshisekedi oyo bozoloba ke azali populaire na Congo soki azala populaire pona nini abandi su koluka bato bino bosu bobengaki barwandais akomi koluka bango na CC bandeko pona kolakisa ete Joseph Kabila aza kobattre kaka record oyo ezali réponse munene mais nazali koyebisa bino biloko Tshisekedi azali kosala yango nde kozala ta lelo soki bapesi Tshisekedi bokonzi ekozala début ya rébellion ya monene na kati ya Congo mpo ndenge ezali wana bakongolais ebele bazali koespere ke soki Tshisekedi azwi mokonzi surtout bacombattant baza koespere ke bakozwa baposte bakosala boye banini mais ntango Tshisekedi mpe soki azwi bokonzi soki ezalaki na ndenge bakengo batiaki ye mpo banini bakengo mpe bakoya na bato na bango bakoya mpe bakoimpose balobi biso bobiso yango tolobi bandeko botika komikosama Tshisekedi azosala baaventure bato ya mayele basi bacomprendre mais bato mosusu bacomprendre nanu te yango nomoni bandeko na ye mosusu baluba bakomi kokoma na bainternet non Tshisekedi ndenge ezali wana ifo bocomprendre ye baoccidentaux mutu baimpose botika bamakambo ya lokuta baoccidentaux baimpose wapi ye moko boyoki ndenge kengo alobi ke ngai nakendeki nanga voyage na États-Unis baluki ngai na ndenge ya kinchweki botika kokosa yango na tozali koyebisa bino bandeko bokanga date ya lelo nazali koloba bajo Tshisekedi azali kosala yango nde kobimisa lisusu guerre mosusu soki lelo bapesi ye bokonzi azwi bokonzi partage nde bokomona ete bato mosusu bakokota zamba mpo baloba lisusu tosali rébellion contre Tshisekedi bamakambo tozali koloba na bino bokanga yango lelo mais tala deja bato ndenge bakomi koloba na CC balobi ete soki Tshisekedi na ndenge tosi soutenir ye na bambongo topesi soki toye komona ke aresir te na makambo nyonso alobaki Félix mwana na ye Tshisekedi nde akopeye cher boyoki ebandi deja koloba mabango na bango mpe balobi bakopanza babiro nyonso ya IDPS bandeko makambo oyo ekosuka mabe mingi Tshisekedi aza kokanisa ete azali na affaire na bana ya Congo penza ya mitema oyo balingi mais azali koyeba te azali na affaire na bato oyo bazali na baintere na bango bazali koluka mpo ete bazonga na Congo bakamba mboka alors bambongo oyo bango balobi bapesi na compte ya IDPS balobi bapesi yango pamba te bapesi yango mpo bazali na but moko alors yango na eloko esali lisusu mobulu bato bazali kokomprendre te balobi mais comment Tshisekedi azali koyebisa biso lisusu ke plan B ekoki kozala te nde sikoyo bakombata bakomi na bakeskese yango nomoni bakomi kolobaloba balobi soki bamoni clair te en tout cas bakochangele Tshisekedi face pe Félix akopeye cher bandeko na banzi bamakambo tozali koloba bato mosusu bakoloba mpona nini bato biso tozali kobimisa yango mpo tosi toyoki mopepe toyebi ndenge bazali kolobaloba yango biso tobimisi yango alors tango ekokokisama mpo boyeba ete radio wana balobaki yango bango bazali bato bazali koloba makambo na sese na kobombana mais biso tobimiseli bino deja mopepe yango mpo boyeba ezali likambo te tozali koincite bato na kati na nini mais ezali bamakambo bango moko basi balobi yango na sese donc ekomi sikoyo batie Tshisekedi en otage il faut kaka Tshisekedi azwa bokonzi soki azwi te balobi ete wana nde Tshisekedi akomona vraie face na bango na banzi o makambo tozali koyebisa bino ezali vraie version mpo baradio mosusu ata bazali kobomba mais il faut boyeba yango mpo soki ekomi boloba deja ke radio Zumel basi balobelaki yango kala mpo tolobaka yango eke tozali kati na bango toyebi bamakambo na bango toyebi misala na bango mais na banzi ete mokolo wana nde bakoyeba bakombata bazali nani o ndenge bazali kokanta bakombata bazali kobunda mboka mpo na mboka mais mokolo wana bakombata bakobunda nde contre bango mama ozali nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba bandeko babolingo na banzi ete oyo biso tozali koloba biso nde tozali kozwa occasion pona kobimisela bino bamakambo oyo bato bazali koloba na sese na ndenge ya sese ya kinchweki ya kobombana biso tozali kobimisa yango bien avant mpo ete mokolo ekosalema bino moko boyeba deja bamakanisi ya bakombata ndenge ezalaki po ete ntango bino
bino bokokanisa ete likambo yango etango kokome kozala neti surprise bomona yango surprise te po ete biso tosi tolobi yango bakombata na minute oyo tango kaka mokolo Tshisekedi alobaki ete pona makambo etali plan B ezali te bakombata bakomi kotala Tshisekedi na liso ya mabe pe tango baye komona ete ayambi kengo ya dondo baye kotala ye lisusu na liso ya mabe ndenge ezali wana bakombata confiance epai ya Tshisekedi ekiti yango na bomoni ete meme na bato oyo bazalaki kosala bamakelele baboketi monoko supu na bato mosusu bomoni bakombata makelele babandaki kosala esili po ete Tshisekedi asimbisi bango pulupulu bandeko tala kaka bato bino bosi bobandaki koganga bakengo ya dondo rwande tata na ye boye tuti botala kaka sikoyo Tshisekedi akei kozwela bino kengo aye kovandisa ye na kiti mpenza lokola mokonzi bajournaliste na bino babandaki kopesa bino bamikro babandaki koganga akengo rwande epai ya kengo bakomi lokola bana ya malamu bakomi kotuna son excellence bandeko soni ya ndenge wana bandeko yango na tolobi ete oyo bozali kosala ezali liti te bozali koyokisa nde bakongolais soni ezali pasi mpe mawa mpo na bato bazali koloba tozali kobunda mpo na Congo na bino na Tshisekedi tozali komona bino kaka bakomedien na bakomedien ye Tshisekedi donc koloba ete ntango ye azali kosala politiki na Congo politiki na ye kobanda kozala kaka ifo zwaka bamobutiste bato baboma mboka babebisa mboka eske na Congo na biso wana bandeko bomituna bato oyo mayelo batangi mpe basisi classe oyo bayiba mbongo ya mboka te oyo bazali na batashi ya mabe na maboko te eske Tshisekedi akoki koconsulte bajeune wana te mpo na kopesa bango mpe savoir faire na ye il faut kaka mpo politiki na ye tambola malamu ifo akende koluka bakengo me bino bolobaki ete Tshisekedi azali populaire azali na bato ebele ya kobattre Joseph Kabila eske azali lisusu na besoin ya koluka bakengo kengo na baelektio elekaki bomonaki bino moko 2%. Kengo na kati ya Kinshasa eske azali na bato kengo azali na bato te mais sikoyo bomituna Tshisekedi ya lukeli ye na modele nini mpona koyebisa bino ke ezali bilembo nzambe azali kotalisa biso bato oyo bazali na bamisala moko ya mabe ya molili oyo bazali kolinga ete bazongisaka kaka mboka na biso na kati na pasi bandeko na koyebisa na bakombata sini oyo Tshisekedi ndenge ayambi kengo wa dondo na Vital Kamerhe ezali elembo oyo ayebisi bino eke lelo ata soki azwi bokonzi botika koespere ke Tshisekedi akopesa bino baposte clé akosala bo jamais Tshisekedi lokola bandi koconsulte bakengo soki lelo azwi bokonzi kengo akoya na ngulupa na ye ya bato Tshisekedi mpe akoya na ngulupa na ye bandeko nakoyebisa bino eloko moko mingi bazali kokanisa ete kengo bino bozali kokanisa boyebi kengo azali un homme moto oyo azali na rigueur makasi botala ta tango azali koloba nayebi te soki bato mingi batiaki yango ka botala ta tango azalaki pembeni ya Tshisekedi aza koloba aza kotia Tshisekedi contre mi mpe azali vis-à-vis na Tshisekedi avandi nie azali kokoka koloba te moto lokola kengo adondo soki lelo Tshisekedi azwi bokonzi tala makambo nazali koyebisa bino liseki te soki lelo Tshisekedi azwi bokonzi kengo azali capable même ya koimposer na Tshisekedi akoloba rien po esi emonani même na interview bandeko bozalaka kaka teke soki bozali kotala baimage bozali kotala yango kaka mpo na plaisir te elingi koloba ete Tshisekedi mpe abangaka kengo ndenge Mobutu azalaki kobanga kengo ndenge mpe Tshisekedi bomoni ete azali kobanga kengo parce que tango Tshisekedi kengo azali koloba bozali komona ete azali kotia mai na monoko te azali kolobela Tshisekedi vis-à-vis mpo tala ntango alobi ete ngai navandaki na ngai na États-Unis Tshisekedi ye moko nde bango moko nde balukinga Tshisekedi nie matama nyonso akitisi ebongo bino bokanisi ete
faire déplacer Kengo aye bopesi ye na ba protocole na bino ya koloba ete ana tala programme yango ndenge programme tosali okende kotala banini bino bokanisi Tshisekedi azwi bokonzi Kengo lobi akomi premier ministre bino bokanisi Kengo wadondo na bajo nyonso tu bozali kosala na bapoto na buzobo bozali kosala na poto na rigero azalaka na yango bondimi ete bino bakombata Tshisekedi akopesa bino baposte Kengo na place bino bo réussir boza kosala nde baje boyebi histoire malamu te déjà Kengo wadondo akonsideraka bakongolo bazali na poto déjà bana ya kuluna bino bokanisi Tshisekedi président Kengo premier ministre azwa andimake bino bakombata boya kotravaille mpo na mboka akosala stratégie nyonso to koyeba ndenge nini akotiela bino blocage yango na tozali koloba ete eloko wana nde elakisi ete Tshisekedi asimbisi bino touche asimbisi bino pulupulu sanke ebomi yeba bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya Radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso bato ya Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci